fona laksa mobali oke bano fo batanga fo bamona ba femme seule ba koma ba combattante ba ata baza bango moko ata baza na mbongo te baza toujours forte mais ba femme oyo baza mariée bango nde mutu tellement meseni toujours kozala na mobali soki mobali azwi kaka impuissance abandi kotriche ndeko na biso mama na biso nga na lakisi bino wana mama Aline ye azalaki na mobali na kati ya ndako ntango abimi na tata oyo azalaki na mobali na kati ya ndako azalaki femme seule te bon mama na mosusu aza centre africaine ye nde azalaki femme seule aza locataire na ye bon lokola tozalaka lokoso totondaka te alingi afuta ndako fele ale papa azwi ye azwi na bana azwi bato nyonso tu mwana biso Gabriel apesi conseil alobi mama la danoise na makambo boye cela veut dire que ba mama basalaka mingi te moi je vais dire oui parce que moi j'ai fait ça tant na bokolaki na bana nanga na moni que siko bana bakomi kokola na bi non faudra diminuer ba air nanga je vais prendre soin de mes enfants ma vie soki na boti ma vie ce n'est plus moi et le bas Christ ce n'est plus moi qui vis en moi ce sont mes enfants pourquoi na rosala so oza na mobali oza ta na mobali te oza femme seule so osali ata temps plein te l'état akosunga na poto awa akopesa ndako mbongo ndako ndambu bana na yo bana ba café bandolia ofele biso awa bakisi soki ndapo yande na kalikila na lobi na awa na Angleterre na kosala temps plein te parce que ndako nanga ba obakselanga bakisi nga nazwaka kisi ofele minu nanga ofele so nasali temps plein nafuti bakisi nafuti ndako plein après na gagné ni zéro à ce moment là quand je viens à la maison on a 13h 14h na comme avant bana nanga na comme avant mobile nanga ngamo naza na vigilance na kati ya ndako même ibana nanga ba osala buzoba wana te parce que même ibana na bana ba komi kosala ba sexe parce que baza bango moko ba mama baza te. Oui allô? Oui allô, bonsoir. Bonsoir eza de yo eza yo Oui ngai mama ngai. Merci mama tozo yoka yo na bokebi nyonso. Bonsoir bandeko nyonso bozala lini donc nga naza vraiment na nonti makambo ekekeli biso donc c'est grave na minute onde toza mama na nonti mibale ebele baza ya kobeba na nyama misusu eza basi mwasi moto apesi bango. Ok. Donc ndenge eza boye mwasi apesaka mpe na mibali maladi. Donc eza couple moko bayebani eza makambo na bango bagene na bango. Bagene na bango mama basala na bongo mobali abebisaka bana bato basi mwasi ka abebisaka bana bato mibali. Ye mobali tozolobela couple oyo donc ye pe couple mwasi pe abimaka na ye yana papa teka aleko teka taba na nonti non ye wana donc ye pe igeta zorane ba makango makasi bantu makasi kutu kaza kuna ndeko na nga kutu ndeko na nga abengisa ndeko na nga kutu ndeko na nga akumisi nzambe tanga yo yeba makango abiki ndeko na mobile ye kutazaki mutasuka abingisaki kuna pasa ele makango kuna deja kutu nzambe ka mutasimbaki mutu na yake ndete kusuka akendaki ipi na mwitu anaka beba ndeko na oza mwana mobile bie mwana mwasi mwana mobali falaki kosala mosala sala mamisala ya ndako aliasi kwake watu bachaka babiloko kana na ndako bacouleur banini ale soko oke kuna ale asali yo les yeux de donc yebaka ke oniata na yo boyoki yaya vraiment c'est grave bandeko na nga basi na bango toza na nanti tokie bamaladi ezaka te na bajeune fille ba 22 ans banina bamama mpe ba 30 ans baza nango bongo sikoyo bino boyoka isango ndeko na biso ekatani bandeko oza na rappele tonga nayoka mwa baquestion parce que ndeko na biso aza mwa clair bandeko boyoki na mwasi mpe apesaka na ye mobali mpe apesaka alo babel ekatanaki bino boyokaki sango yango ndenge nini mekana koeclaircir biso moke
boyokaki yango ndenge nini? Oui, nga nasomba mingi na bakuna nga mpe deya tokutana adraga nga deja parce que nga to nayaki sika adraga nga vraiment makasi etikalaki mokie bandeko nanga etikalaki mokie nakweyisama nazali na bana nanga mibale me na miniti oyo nazolila mpenza bana nanga mike na nge nakufa na tiki bango mpo susi ebongaka ye toloba boekwezi yo te yaya ofanda lobe baoyi soki wana sido ozala lezi bato baza nango bayebi ke esika baza lezi te libala na ye mpe tosala makala te kutu nga na ngenaki na libala na ye libala na ye bande esalami donc ekosala oka ba 4 mois ngolo ba 3 mois ba 4 mois ba 4 mois mpenza juste ba 4 mois so aza motu moko na nanso ayebani makasi atekaka tabataba na ye ya surse moko tu peux pas imaginer mais nzoka nde asalaka bana bato mike aviolaka bana donc c'est vraiment grave oyebi ke oza mpe na maladi nozoviole bana mpe ozosala na bana bato sans prudence eloko oyo yango wana mama nalobi na bamabala mosusu omona mwasi ayebi na ye mobali baza ya kobeba mazobomba mobali ozoprefere abebisaka bato mais yo obomba na oye c'est grave ça c'est dommage donc c'est grave toyebi te so tovandaka asamba mibali parce que okoyeba te mosusu mama okomwa sikoyo sa mobali mpo nani moyen osalisa examen eza te so mobali alingi yo non mama ozomona na minute oyo toyeba te banani oyo baza siko na bamaladi na banani oyo baza na bango te omoni bana na mikiana ya ba 20 ans wana oyo abebisi ya ba 18 ans wana bana na bapesaka nzoto sa batala bana wana baza ebele bakaboli maladi siko na bagarso ebele na nantawa na mike sikoyo oui bana na mike bakopanza maladi wana na ndenge moko tu peux pas imaginer sikoyo tosuka wapi yo oyebi nango te mibali yango mpe kande bayaka ya mo mpe basi tozalaka bazoba obosana taki oki osalisa no mobali te esengi obimi kaba oki ozwa maladi kaka mama na nde pengele kwe moko lobi na nga alingaki yo olingaki kokweya eloko nini yango eyatiraka bino envers ye alobaka kitoko asololaka bien eloko nini esikaki ke ekweyisa yo mwa moke pana epona parce que nayaki sika bino moko boyebi nazo expliquer bino oyo eza réalité ya vie na nga mama loba problème eza te bino moko boyebi baréalité ya poto oye ndeko moko mpe talingi oyamba yo apeso ata ndako esika kolala oza mpe na place ya kovanda te donc oza nayaki na bana mibale nabotaki mwana na ngai ya mibale na Portugal nayaki naye na France ntango nayeba ndeko mama na nga moto apesanga place aza te ozomona donc nayaki badouble ezobetanga Portugal elingai nazonga na mwana Portugal lokwa abotama ye kuna donc nalai koluka kaka moto ni akota koyede ngai apesanga ata porti moko boye nabimela te donc oyebi ka désespéré ya mwasi deja so ezwi ozoluka ka esika nyonso ka moto ekopesa epesa yo kaka donc ntongo abandai kolinga nga nayebi so mama na omonaka maloba nyonso oloba na nga lokwa lola abi na nga kobongisa vi na nga akozwela nga ndako na Nantes akochange badossier na nga bamakambo ebelebele vraiment nakomaki efiancier nazalaki déjà faible eloko sokoyaki osala nga na esimba lisusu te ntongo namonaki mwasi na ye baye kolakisanga ke mwasi na ye wana le naye kobanga nazalaka dia na sango basi apoto babetaka bato ya mibali na bango batikaka ndeko olingaki tobeta yo mpe wana ya solo kokobeta ntango dia namoni na nga bongo na bangi na nga akomobenga nga mpe na yambaka na nga yesu te na bloka mpe ye na telefone ozomona soki te mama menga mpe eroka na osimba motuwa donc wana mpe ozalaki no na idée te ke papa oso nalingi tokokende examen ozalaki nango te même kasi ndenge yalakisaka bato bambongo oza kuna ata kotuna examen boyoki témoignage aza na mbongo te nga akabelanga bambongo nayebisi yo sikoyo akabelanga bambongo na ta moko nazalaki na faiblesse naye mpe sika ntongo abandi okabelanga bambongo wana bakai te batosana nde nayeki sika nazwa makala nga naoloba na nga vérité nazwaka bavertige mama oza moto équateur
toza moto ekwa te naza mongo na muyombe. Ok, pesi kano mais orésistaki mama. Siko imagine wana to nayaki nazalaki so na 26 ans mama. 26 ans. Mais na minute so nange na suka wapi mwana moke nzambe. Bongo eloko ni etindi eteke bino ne bokende hotel eloko ni ebanda kofrene. Non, en fait, sikoyo nga na ndevi na koluka mutu moko bya kokolongola nga na misère na zai nango isiko akome kolinga nano to bima nano liboso. Omoni ya ndo linga nano to bimi apa ede ngai. Yo boy. Mama na moni bakuwa na mama. Mama ko ya poto sika ya pasi. Nakuta na kana wana te oyebi pe ope o ba ote ko pibie pe na lion wana o aviola ke awalinga ka bima na mwana ya ndeko nae. Bazalaki mibale bandoki yango oandaka bima na mwana kamani babetaki wana o babetaki na kati ya ndako wana papi bazalaki mibale wana bandoki wana bandeko ondinga bavutenga na papi pa lingaki yo lisusu na papi pa lingaki ngai na oyo nzambe sambela makasi yaya mama wana siko na ye sika na 2018 bebe nanga bandeko mela libele azalaki na 2 semaines mwana 2 semaines bango balingi balinga yo siko na yebiso bandeli ya kolinga nga siko na bata ya poto na bapasi ya poto pa mama na mwana 2 semaines nzambe bongo mpona ifo kutana kaka na badia bulu mibali mosusu mpe baza na bango 5 siko ezomenasenga mpe tianga libanda do nakenda ti tribunal kosamba na Portugal alongi nga donc nakomoki kosine baomenasenga bazongisa nga donc mama nazalaki na vie moko poto eza pasi mais na même temps nana bandeko na poto même temps pia na place olala za te olala na mama nde na bebe nzambe menga na kosala nga ndeko na ngai ya kaka olala ata na salon wana bebe nazalaki lisusu na mwa nazalaki na ina nde na 9 mois tata na bango azalaki wapi yaya tata na bango azalaki wapi atikali na Brésil nga nayeka ndetaka mobala tindi yo oyaki na zemi oui na bota esiko na Portugal na nzima ya presse natikala na une semaine mpona bota siko na pasi wana yo obosani no papa Brésil nazoluka kutu so nabosani mama na oyo biso basi biso basi tozala na baplace moko otala mpena ke awa efona olukelaka avendi na bana balala libanda te mama navanda libanda na Paris na oyo biso na gare Achel mama na banda kovanda libanda makili ezobima nga na ote kobota sika traumatisme na biso mama ntongo na ye awa siko papa nalakisi nga bambongo wana alobi akozwela nga ndako aobongisa nga naiso na nge nakina eseki azela yo kutaki eka na gare ubie bokutanaki na ntaba wana non to siko na yawa to na ya muta ya menga kamade mama biso ya mbinga abinge na sakes na ke pas sakes to na bandima kama badubi wana makombo luka siko mwa babenga na nga no babike patika azo senga nga kaka isite na zonga ozomo ndisiko kuna sakes akomo baifuna bima na zonga Portugal nde siko na komo tambola koke kolia bataba nde to na komo tambola bona bebe na nga muke nde ya yo linganga siko ya yesu azalaki presse ka to binima na même temps o pe a Lyon presse ka to binima o a Lyon kutazo ba ya kaka na moni oza kitoko makasi ya parce que bayombe na bamongo so baboti donc bana babwaka na ndenge sikoyo mpe eloko nini ekopeshe ngai yesu alingi ka to bima nga na yebi te naomemisa mwana libele nga so naomemisa mwana libele nakobima na mobali mosusu te omoni eloko esovaki ngai mpo mwana nga bande omela libele nayaki nga mokutu nazali na okutu ata okati libele ndenge nini okati libele okutu eza te aza na moke makasi 2 semaines nga na yebi te pour le moment mwana nga omela libele efozela ata akokisa bongo yaya mponi yo ozelaki ta na Portugal te mwana akokisa ata inane ata 6 mois bongo ya kobima noluka mwana na condition bien te mama tolala na condition mwana nayaki na mwana pena normalement mpo batraite po totan toyaki tozalaki eterni na hôpital mwana azwaki babengango maladi oko première famille oluka moka na poto azwaki nini opema moko ti lelo mwana ngo akoli me apelaka apeka apema makasi po malili ezwa biso tro libanda
na souffraka nde bamalile bandi bwe mwana nga akoma kobela trop bape eza asthme azwanga par rapport à bacondition wana. Mais sikoyo lelo ça va quand même, oza bien kozwa mwa place non sikoyo bien nzambe asunga nazwa mpe mokanda na ngai. Ay, gloire à Dieu. Mwana nga ngo pa kokisi 4 ans mais nazosouffrir kana ba asthme wana ekokesa elandela ye kaka ezalaka omoni vix wana oyo ya nini wana pakolaka ye na tolo azalaka mingi moto akozangisaka esengle na se te donc batelaka echarpe na kingo babilo epe ozolanda batraitement ya docteur oyo aza na asthme oyo ya liboso ovanda kabi na ekole babengi yo azosala oyo bebe wa desime ye nde ok ovanda kabi na ekole babengi yo ebongo sikoyo papa na bango aza wapi papa na bango mama tobebana na biso ka makambo ngo ndenge ezalaka mobali so amoni kaka oye ekomi ezongisa mata boye kuna mpe azwi na ye mwasi mosusu akomi ne mpe kobota donc mama atikami na Brésil vanda mama eloko kana koyebi biso test ya sida yaya kokende bongo te na mobali tala oza rescapé na ye yo tokobenga yo rescapé nzambe alingi yo makasi mwana na nga parce que na pasi ozalaki nango ata ngai na okondane ote meme ngai na kopesa nzoto nani yango andimaka pasi mais nzambe asungaki yo azalaki angelu ya diabulo alekaki asungi yo na mwa 200 300 mais aza na ye diabulu yango na oloba conseil na oloba basi ebele baa na poto bavandi na mibali eza shwa na bango te ntango bayaki ndeko aboyo yambe place akolala eza te akepa okutana mpe na mobala maladi azwi maladi akomotala lelo na maladi nasala nini avanda kaka vi na poto eza facile te bandeko na nga oyo bwana afrike vi na poto ya pasi obima na mobali moko boye olingi te likolo kaya ndeti nga donc bato mosusu bandeki kolinga ngai mposaka tolingana na biso kaka mpona supasi bapengaka ata place olala na bana ozomona omona kutu ovivre ya wapi na bana mike mike bongo bandeko baboyi na bango ngai ozomona lelo nde mpo nazwa mokanda tokóma bende omoni bandeko bakóma mpe kolinga ngai liboso bende ezalaki ko babengelanga mpena moko ya manga na ndako alobi oyo toza te place eza te na mwana na nga moke na maboko mwana nga azwa baasme likoya bamakambo oyo na sofaka ti lelo mwana nga mobali soki abandi mpe mamama mwana ekole bazobenga nga azobima bamakila nazooblige nake kozwa ye na kati ekole na ndolandele batraitement akoma bien nzambe osunga obonga na ye soki akofura mesure azokola bamosusu esilaka epui na bapriere otiaka na bapriere ozosambela nzambe ozotambola na bosembo en tout cas ekosila vraiment témoignage na yo esalinga mpasi makasi j'espère que ekosunga bandeko mosusu oyo bakanisaka poto eza facile donc epuis makambo akokabwanaka mobali atikali mosusu aye nyonso ekabolaka bolingo sukasukaka epanzaka mais nzambe osunga yo opesa mobali ya bien ovanda na bino eza nano na kimia to mosusu mpe lelo soki mpe nalinga te mais to mosusu alinga mpe abanda oviolele na mwana na nga ya mwasi angaka viole ye ko aviole te parce que aviolaka kobanda 8 ans 9 ans mata aviolaka na ye angaka viole ko sikoyo bakateli ye 17 ans bakateli ye 17 ans de prison apres soki asisi 17 ans direct Congo Angola te non direct Congo bainterdit ye kokota mboka nyonso kokende oyo Europe o Amérique interdiction nyonso mpe kuna na Congo mpe ntango bazwa ye bakoti ye sous prison nzambe mpona makambo ya mama ya bana wana afrika soki ya bana wana mibale na baspagne mpe ipareke na spagne mpe abebisa 5 bato balukaki deya bamonaki ta viola bana bato mike 5 donc bango mpe baporta deja balukisaki bamonaki ete donc nyonso emati na motu na ye donc oyo azali démon vivante ata oyo yango oyo azalaka docteur ya baopération basexe
okolinga mobali mwa bakomola lelo bana aza nde moto akoviole. Mais nazo comprendre que sexe yango mpona eza nini yango mami eza na bamibali misusu baza mama bongo oyo abotaka demo mama mwa oyo abotaka garso oyo abotaka na ye demo motema eza ye te epi nga mpe nazokamwa basi yango moto azotumba ne bantaba mpe bozolinge enga kutani nga zwa ninga te nga mpo soki otumbaka ndo bantaba deja na obima no te mama ozoyoka kotumbata bango na sango papa millionnaire ya taba te nga ata millionnaire ya taba ka ntango ozobalola ntaba moyen te na préféré omoni na circonstance na yo nazokomprendre oza na mpasi me na moniki ndenge naza nanga boye ata nanga na eloko te nasalaka nini natumbaka ntaba pardon nakoki komikita ntina ntaba wana te pardon batumbala bango me nga koza mwasi nanga te mobali nanga te donc mpa na ye vraimen sida na ye naozwa yango te non namoni moto mpo bakomaki alobi o ata na poto tumba ntaba aza angolais aza congolais donc baboka ndeni baloba aboka mbunda mama na ye aza moto angola papa na ye aza moto ya congo donc bazongisa kotala mboka papa na ye ye bakozongisa te mais problème mpe ezali vi sida na ye bon nayebi te na bapays mosusu vi maladi na ye omona mpe prison oyo baye kobimisa lisusu mais risque na population ok azalaka kuna akufaka ye mandimi te yako 17 ans wana akufa na ye na prison asali bana bata mike ba 13 ans bere kuzintabana bana bata mike ba 12 ans ba 13 ans adétruit ebongo mwasi na ye eta na ye eza ndeni mama écoute pardon écoute na boyi nanga kolobela makambo na ye ya koswanisa yo azonga wapi mama oswanisanga na polisi ekata makambo tona mboka poto utala moto obangisa suka aza te ezaki ayeba makambo ya mobali na ye bayebani non ye mo mpe mwasi azopesa mobali mpe azopesa bomo nde basinyaki nante bebi bamama bakobanga bayaye mpe abamaladi so omoni bango kaka bapela masanga lokwama azomilanguta chaque jour yebali azo ezali yebanza makadi toyebi bango deja mingi na kotanga bakongo na bango ati me nayebi bango bazata mama kotanga te ozaka yo mona bana baya kobeto nga kutu naza awa naza nanga moto ya makasi na mpe na mobali ya tata moko abengi awa lobi ladanazi yo bongo sikoyo yo mama baya kobeto pamba tika biso batosinya na biso beyoma kotanga no bakomo ya bango te otanga te mama baza mibali moko 12 bango na bango baza na banyama bazondela kaka sotango bayoka ye makambo esalali bango kaka nzambe basibali nde baolela mama tokufi akani biso boye mpona nini tokufi wala mibali donc naoloba deya mibali ozosekela mopanzi ya mama yoka mwana mongo botama mongo yoka elengi claire mama fo bozalaka bo mposo ozalaki kaka makila kaka bakongo olingaka kaka kobeta lisolo te bakongo kaka kobomba mama alobi batata kaka motu bazolela kuna na nati tokufi basali biso boye bokufeli nini mobali moto ake koviole bana apesi sida siko bino batata bozolela nini encore mama mpe azali nde mpe su moto équateur asasi bango nde kosasa te équateur mambenga merci mama na ngai olala bien nasepeli makasi moko mosusu obenga ngai moko na privé ok benganga na privé na na posa na tosola merci ozala bien fo tosunga mwana biso voilà bama oyo likambo kitoko boye posa kuto nzambe kosala mpe na poto bongo so likambo boye ekweyaki vendredi tantini opesaki émission olokanga motema tisa vendredi opesaka tolala nango ntongo sawa bato ya france balali tozwi bato états-unis ntango baoke elala nazwi bato ya australie nga moko nasali veille de prière janine bilonda bambote ebele batata bazolela mama makambo nini basali biso batata bozolela nini papa moto asa tata openza nzambe oza demo oza na demo nayebi te oza nani papa
force wana bande kobima na basi eza force ya nini papa osali boye po anini obebisi mboka monene boye Jésus Christ de Nazareth yaya so olingi okotela tata oyo vanda nonie kobenga te kotela na kati ya ndako na yo na esprit na molimo kobenga te mpona soki obengi tokotinda banzoi bakokamata yo mpenza parce que aza ndoki vraiment longonia mama ya biso na telefone longonia alobi ariske donc ye abengi atake rescape ya tata oyo apesi deja ba 300 tela ndenge azoteka maladi soki mama oyo azalaki na bebe te alobi ayebi te nga nazokamwa mama aza na bebe ya 1 mois azotanga kuna na se koma yo papa olingi obima na ye makila mosu ekendeke 3 mois mama nzambe oyo ezaki ndoki ntaba na ye boye mama na oyo olia ntaba te ntaba ndenga na kobala ye mpo na ntaba te teka bantaba na yo ngai kuti na molongo ndi nga sida nde na ozwa yango te papa osala ani oyo nateka ntaba naoloba ndi na bana malamu balobana esa bana nga mobali na nga aza ne chômeur mais atanga classe mais aza chômeur mais atekaka ntaba ata aza na bambo te bande nakokita ntina moto atekaka ntaba te ndenge banda oteka ntaba na kisasa wana bakoma yiba yindi bazopupula boye mpo na ye na poto na biloko mosusu ekambwisaka nge soki natali boye nabi mponi bato na poto bakita ntina se boye omona mpe mosi litongo mobali no asalaka ni oyo nakina banda oteka bapome eza kaka vie te ozalaka na éducation mosusu omoni te ndenge alalalala bato amesanaka ye asala sexe na bantaba nde bomoni ye wana bantaba wana kaka ava akata bango mitu abimi na bango nanu pampam Dieu merci bambote ebele abimi na ntaba asa mutu moko aza normal te mama na biso alobi akobenga ex mwasi na ye lobi ekoyinda awa en tout cas merci correcteur rouge merci beaucoup na conclusion pesaki nga aza so na likambo oloba te botika malamu vraiment de gros bisous vraiment likambo etali bato nyonso nalingi kutu mutu abenga te o bafemme sel non parce que likambo oyo eza likambo ya femme sel awa te eza makambo ya femme sel na mwasi wana azalaki marie babimi na ye femme sel mpe babimi na ye na bana donc ntango tozobenga lobi makambo fo lobi sikoyo ntango tokoya eza vraiment ntango tokoyoka sikoyo batémoignage ya bandeko na biso ya ex na ye ntango tokoya lobi ngambo na ya sikoyo kopesa bino vraiment conseil tokokota nango sikoyo na conseil parce que eza normal te epuis bamama nyonso tu devoir na bino vendredi na pokwa samedi kovandisa bana nyonso koloba na bango vérité 4 coins ya vérité parce que non tozobangela bana tomona bana baza bana mike nzoka nde lokuta oyo basalaka na libanda oyeba te malamu oloba ntango oloba yaya omoni ntango mosusu banda okolako so nalingi nasala likambo na oyoka lokwa mongongo ya mama ya biso omoni nge yelaka nga ti lelo so nasali moto eloko te nalingi nasenge pardon nayoka neti mama biso abi kosenga te osali eloko te basenga pardon te so osali moto eloko te nayoka mama ya biso ti lelo ntango oloba na bana ozoloba na bana ntango bana baobima ninga asala likambo mama ya biso alobaki ayesa ba mobali wana abi te lata condom abi o te tosala examen mama ya biso alobaki mama ya biso surtout biso bamama ekotaka makasi ke bapapa omoni Julia 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 osaka na 2 ser yosaka na 3 ser mbongo mobali apesa onka 200 ka boya ya so oza na faiblesse coupe kiti na bongo ti fo ozala na esprit voilà en tout cas bisous lobi musala bye je vous love bye bye vraiment bye botika malamu beret rouge mamou coco Julia bisous à toi bye